Tolobaki. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ngonge umeli nazomona rien, likambo nange umeli ezosimato. Yayo lobaki nakozala moto, nakozala mokila te ese. Yayo lobaki nakodefisa nakodefa te nakomio defa. Vraiment maman là. Bakina ndako koti na mituna dino. Ça te bes. Mama mutuna mama ki mama dino. Makutu mama la katika jamba ko jiflenga. Yo dino mama jiflenga. Yo na mwana tele na. Bisaki binoke biloko eza na kati ndako eza pona mwana nga. Oyo kaka ngote. Ina nyoso to mama na luka ki patiki biso. Ataki mama tembe to moni paso. Como Masha tu no poka ngote ngapa mama la mami. Les commandos na maboko abambwa o na ubosa na kile za mwana Ezaniga mkaka ukiko sima tele. Merci. Oh maman la tala bomba tout tantôt. Elisio. Mama bomaki landae. J'allais au biso to komba ngwa. Ngwa. Alibino kuboka mape. Ngoito. Ngoito kienda. Charlie. Où c'est que c'est où? Eh, sentiment. Eh. So devoir les makasi le baranga la saïla yo. La saïla yo déjà. Non, vous c'est ndako na saïla ba devoir. Eh boni bweko. Balia, de façon comme on la passe. Baka ba saïla yo. Na lobi pesa nga na tala devoir. Na kata kae mama tiko. Yo komo wera na ngaka. Pesa nga. Yaya. Mama no komo. Mama zaka ngona zizio. Abona saïla. Eh kata fanda kina. Mama no komo. Koma. Fonga. Como na posa. Maman ça devoir. Ils ont des devoirs. Maman ça devoir. Maman. Oh devoir bébé. Boni yo okoki koya to mona na. Yo.
donc minerva lingana papa na bino tozo dépenser okomi na posa bolingo te maman c'est là Maman, na pousse banda okomi na posa bolingo te na yeso okomi na posa bolingo na pesa mama posa bolingo merci omoni yo omoni yo ndo memisaka dorsiana yo maman moni oyebi ke na ko gifle mbata moko yo yo kama yo osaka na ngai osaka na ngai oyo nyonso biso tosalela bino na lilaku donc ekena mu ezokende na mopepe zonga awa ezokena una mopepe napesa yo mobali enga napelaka olike mama aza mabe mama lingaka nga te te lelo nalingi yoka te Maman, egakola loboma. yo telema na chambre wakaewana kaewana eza yelanga kaewana yelanga yango nayebisi yo moni onde ozana na boyi eza mbala liboso mpe mbala suka osana esu pembeni na ngai te Napusa pembeni ote na pusa su pembeni. kopusa na nde omoni nga nde nalobi boye Liki, regarde ma Liki, l'amour, elle va qu'elle soit au cause de Liki. Ici, parce qu'on fait des examens maintenant, on fait la ticket dans la vie sur le oui, vous avez quitté la pauvreté, la justice qui est la pauvreté, vous avez la ticket, il y en a un peu de vous avez quitté la protéger, vous avez battu la bisou, la mongona Satan, la zambe, qui n'a pas de bisouté, la séquence a été l'ange Gabriel, la yoba, ma bombe à bisou, la combo na yo, yesu, vous avez une conviction na bisou. Amen. Il y en a qui ont besoin de cela, c'est celle qui a dit. Comment on est tout seul? Non, c'est ça, c'est ma vie. Peut-être que ma solo n'a pas sollicité. Na sengi na première liboso pardon. Kozango na ndenga malite. Balobi ke bandeko place bavanda aussi mabe ezali bateyanaka. Problème nanga eza. Yo peut-être que masolo ko ezali à propos ya bana ya petite sœur ya nani ya Marie, ya camarade na yo Marie wana. Ya toza na samu kila nzambe. Omoni ngonga likambo ezwaka mutu ayebaka te. Omoni bana wana bana leki ya Marie. Mama na bango ayebaka te ke un jour akoko kufa atika bana na ye. Ya. Comme misi ngane na zabo, okoye bateke peut-être na kokufa pe na tika yo. To okoko kufa otika ngai leki na yo. Ya. Soki moto peut-être bosala ke camarade ye ni balo ozo sentir que camarade na nga oyo azo sala mabe. Singa na ko conseiller. Ye ndenga no to vandi soki na zo sala mabe. Okokonsenga mabe to kokonsenga malamu. Na konsenga malamu. Okonsenga malamu. Peya siku nga nazo kama. Moninga na yo. Makambo oyo azo sala bana ya mwe ya. Omoni ba we. Ndenge akufi wana miso neza na sima. Ozana bilobalo. Ya. Kesa bilobalo bati.
soki omoninga nazopesa okonse boseke ngai leki noesali ngai pasi pasa nini ekosala mpo yo na kati ya bana na interet no mpe nini eza kuna mponga nayebi na interet na ngai ya yo nini eza yaya zela na soki peut-être nazomeka comprendre bien dans la famille wana yo oza na interet kuna oyoki yango yaya na kokamu nde balobaka ke ndoki ya vie ya mutu ekozala ngo mutu alibanda te eza yo ye moko na comprendre ke zela nano na comprendre ke ndoki ya vie na yo eza yo moko yaya ngai yaya na yo nakomi ndoki zela na comprendre ya na comprendre mwana nona naza wapi mwana na yo ya mwasi aza wapi po mona kaka kisebida na ndelbe yaya wana mari akoza na innocent do mutu ocha na berere eza yo potana no yo mukolo na ajo ya yo mwana mukaka moko ya mwasi okome kokozipikenga na ndako aza wapi ake banzela na ye ake banzela ne na tuna su deuxième question papa ya mwana wana aza wapi lokola yo za mosantu tikala na mosantu na yo oyoki zwa bible comme ça mobali na yo yaya conseil wana azopesa o eza ngai naza na posa pe ya conseil wana opesa ngai te tika ngai na bana basi mwana mwasa nozo benga wana tovanda naye so yo okende oke yo tiki ngande na yana comprendre que mutu azotia mwana mwasa na erreur eza yo tala yo mutu mobimba omwani kambo alobaka na oloba te lokola orépondre nga bona kanisa ke oza mutu moko boye donc na kanisa koza mutu nzoka ye oza mbe mutu nyama ngai naza nyama ngai ya tososolo oza mutu nyama tata mwana yo sambelaka zela nga na expliquer yo yayo oza na bonzambe na kati na yo te tata ya mwana na yo omonika na zota ya kobanda koexpliquer ndenge na koza peta ya koexpliquer camarade na yo na donata lisa oyo zali ndako yoka yo akoyoka ngai akotikala koyoka yo akoyoka ngai parce que nzambe oyo azobondela bana bitike wana nde akokota na kati na koyoka ngai nzambe ayoki bango ayoki libango nini nzambe akoyoka nzambe oyo banda osambela mpe bandaka ata libala ozwaka te kandi ongo vandelanga na kati ya ndako ovanda obanda koloba kasi kende pa ndeko na ngai ti kende pa omoni kandi okepaka mai na ngai wana soko oke koyebisa ye buzoba okotikala kuna ebela na ndako okoyesuta makolono na ndako komeka suki okota zoba mwana yaya kobenganga te nzambe tozobondela oyo bozosala akojuge bino un jour Passe. Vous l'aimez? Oui. Ok. Quartier, ça va continuer, hein? Pourquoi? C'est pas une mise à côté. Pas du tout. Villa 1. Vous voyez la Villa 1? Il se trouve profiter la mine à 24. 24? Dans Monaco? Oui. Ah. Nous sommes on fait comment? Toi-même tu sais, hein? Moi je ne sais pas, hein? Tout ça. Ouais. Lilou? Ah ouais. Lilou n'a pas l'autre boy. C'est ça, non? Oui, on a l'autre boy. Ah. Oui, du coup, je vois que tu n'as pas comme un cahier. Mais son maman biso akoti. Kokota koti kabo. Akoti wana okoma. Eh.
ça arrive. Lakisanga. Mais c'est maman s'il vous plaît, zela nanu aboyi. Atala wa moni lettre mobimba onanda ko komela. Yesu. Abetinga na façon moko. Abeti. Ya tika. Na zwa kinde yanga vraiment. Abeti, ça arrive. Oh. On a commis la lettre. Maman. Oui, on a commandé. Tu commandes encore bêta. Oh, la lettre wala na koma kaka bébé. Est-ce que na komona oso na monyo te na ozala bien te. Koko maka na okoma na le pour maman pa imba moko. Amonia. Desanga. Azwa tina minute oza na mabona. Est-ce que c'est na sombeli au téléphone les amabe? Eza mabete mais nando bomba ngoka papa papa biso za matata fort. Yesolo. Oui. Soy lo mi pa ebike nga to vivre na akope o sanga mabe. Est-ce que na tune? Okondi monyo kama pona nga. Oui non, ça lango sona na boli. Ça lango. Oui. Eza patient. Est-ce que yibaka o tout le bana bolingo ezarave? Soy on dimi vemo ya mutu mo bwe mutemi lingi vraiment. Olingo otika. Mais papa dit so qui a eza patient. Même pas. Ça arrive. Mon niveau. Ata passe. Ata bise. Oh non, le wo ils avaient. Petit on a mutu na yo. Ata lelo papa bino yebike. O vivre na ngabola. Non, tu vas leur décevoir. Pardon, hein. Mais on a opportunité maintenant bang. Qui est bang? Zassir non. Le solo. Oui, Zassir. Fais papa bisous. Cheche bazaki na mama na regrette sakane bebe sikona mabeshaza ya yemo ndoto kunde kuna na tiga baya yana siko mbomba sawa andelo sana makambu lokola za mwana mketa kele kino asuka ye wana siko ba mutu bazaki bamombale sanga siko bazaki bamombale siko yebi sanga yo yebi sangani ngana kende kolanda shasha tona yebi yona mutu kena leki otike siko bamombale wa shasha tiga kuna yemo kaloba yebi kote mama so aya wa yana muni wala bosa ba je na shashango mona ndako lelo suka ko yebanga na fasha skondeni wa kome osa buzoba sombo mona tena ndako moto epela na makulu ba mesa ko kota mwana lelo siko ako kotele malabu na ndako yo yakana bolana kuna sende kono likno yo landa shasha akibiso tuna olukiye to bule shasha kuna ndenga na chiko motene na ba tendenya ko bati balika penza batikela ngai o témoignage ni mino bongo pesa na kasio yo. Ok, nana leki no bimaka. Kozonga na ozo sanga ke bobundi na shasha. Oyebe sika mbombo azati. Makuto la makamtu mwana yeba te bala. Mchata siko bana mbombo. Aya siko na mbombo. Yo makama kuto lo bana ndako yo byango te. Kasi nyoso tuka mwana makulu. Mwana makuto andi nani? Mwana ndako lelo. Ya moni wana ba je. Moni wana ba je, moni lelo soki amonanite. Na shasha ngo akoyeba ngasiko na nani. Na shasha wala. Akola libana na ndako. Akelele. Yo, Talanga, on l'a béni. Nazo tuna yo. Allez, pesa. Makulu to lo bande. Shasha ndenge atika na mbombo. Siko so mbombo yete siko to lo bani ata yo mo makulu. Ko to bani makulu. Shasha siko ke bunsa pena. Yo na moni yo. Na évité. Yo, botelemi bino nyoso bofungola minoko na bino. Mwana wayanga, nga botelemi le bosoto bela. Soki loko na bino ebungi. Ya shasha na katu bia yanga esani. Kanga. Makulu tu na yo. Shasha za. Na atu na yo shasha za. Tika! Nazotuna, shasha za.
sokwama. Sokwama bisa mama bisa mama biso. Lokola ngane mutu na bomaki mama abino bokolanda ye sika bakundaki ye. Mama. Tela loko yo. Mama. Bosela. Nasana bino ao. Toye bana. Mama. Imbécile. Mama. Toko tala ngala bino na kata ndako. Soki ndako eza ya bino bi eza ya ngai. Ndako eza ya shasha. Eloko moko te tika la obima susu na kata ndako. Bozela na olakisa bino. Amusali kali na mobia. Malheureusement ki ba contenir on a le comité mais abientôt les autres comme la. Oya na on apena bimaki na genda na centre pa ozimo samedi jusqu'au jour bilamba na meza live na tailleur. Na kutaki na mama pe baza na mama bien. Na pena ma Charline on a kutaki pe mbote. Ah bon. Aza bien. Aza bien makasi. Asepeli makasi. Papa eloko voma ya mutuya unga na vandiseli. Mbali na ngai mingi to solola na bana mais lelo voma na bengi yo koto to solola ngana yo tete reposer pour na ça arrive. Yo o mona ke on dirait ngala nga ça arrive te. Ngala nga ça arrive mais na ngani na éduquer bana. Batambula na nzela ya malamu eza pe ba honore biso ba paralobi. Makamanga na kutana ina mona ça arrive. Na opimaki na yi. Oti na salon. Na puti Dorsiana azuka ngani ba photo na téléphone. Na boki mi se pas ça arrive asimbi kai. Na kanisi ki kai wana azotanga to azosala devoir ou batinda ki à domicile. Papa idée mo était kaki na poussana. Na poussani na sengi kai mo na résister na kai. Oh, ni pourquoi mo na résister na kai na botoli kai. O botola na botoli kai na moni mo na zokoma lettre d'amour. Chérie. Mo na penda zokoma chérie, Nicole belé to monani te yaka to monana. Tangu na yebisaka yo. To me mabana oye pa docteur Saïdi Guillaume na Samba. Umonanga lokwa na mwasi mabe. Yo mono ndenga na kabola na linga Dorsiana na linga Sarivité. Nga bokoli Sarivi na juste Sarivi mukie. Nga na bokoli. Papa, pourquoi na linga ete? Mais mwana azotambola mabe. Yango lo vraiment ya mutu yanga na vandisela kiyo a. Pona expliquer ma mwana na yo azosala po lobby na boy na bima mama mabe ke na edikaki oyanga oya yo na edikaki. Yo mona ki Jésus. Au mona ça arrive à mon santo ma sœur Dorsiana mwana mabe mais yeba que ça arrive. Abeba déjà. Aza déjà dévergé. Quoi? Quoi guerre. Mais yebango Dorsiana na nga. Aza mopimba. Mwana nga yebi mibali. Écoute Yoka. Mais ça arrive à poli. Yoka ngabiereka. Te sikona makamoto expliquer nga na comprendre l'autre. Faut comprendre l'autre tina lobi. Na nyonso ti koloba wana. Sarive boye, Sarive asaraki boye, Sarive asaraki boye. Oui, nandimi yango. Nga sikoyo natika musala na nga. Nalandela kabana. Oui, musala na kata ndako. Pourquoi pas nani Dorsiana pe aza dévergé. Mais Dorsiana aza dévergé ti. Comment na kina batela bana? Mais moi na yo asa beba na ye. Obatela kabana te. Obatela kabana te reka. Obatela kabana te. Jusqu'à maintenant que choki. Mais Dorsiana pas aza dévergé. Choki maman batela kabana maintenant que ça rapport à buzoba ya boete. C'est quoi ça? Quoi? Rapport à buzoba? Ah oui? Soni ya mwana na yo. Soni ya mwana na ngai. Donc ça va su mwana nota ko mwana na nga. Yo mwana do sana seke ça va su mwana nota ko mwana na nga. Donc c'est na nga za vierge. Aza vierge. Oui. Yo mai do sana hôpital hôtel aza vierge. Na même bango pas docteur Saïdi. Merci beaucoup. Na même bango. Responsabilité qui m'a mis ezati. Ezali. Ezali te. Na yebi silo ereka ezate. Oh, c'est quoi? Ouais ça nga c'est quoi? De reke comme te ke ndako yo yonde muto balanga.
Yo ne muto balanga. Des fois, ceux qui peuvent naïe bona pema pena fane moko pena pema pepe. Toujours les rapports. C'est quoi? Ezani. Oh, ezala nini? Yo lingeza nini? Yo lingeza. Okomona George ngokuta fani bazo pema nazo kuta moko kimia. Tout ça sur le naïe ba rapport tout ça. Mwana aza ndumba pola. Merci. Nayoki, trop c'est trop Nayoki. Nayoki. Ça arrive. Moi je les que la maman Mayele na ndako. Alekeli nga Mayele te po. Soki na bimi azongi toujours les rapports. Je alekeli nga Mayele mais na dorsi na pas lekeli nga Mayele. So kwesi kupeta ukabula mwone mwote. Kobimisa te. Mais obe kokwesa kupeta. Kokwesa fe kupeta. Nada na motivation mzao. C'est bon tolo ngwa. Yo kupasho. Oh, c'est beaucoup tolo voilà. ABC. Il y a des marchés quand il y a plus de monde, ça va carton rouge. Le moutou, pardon. Ça va, chef d'équipe. L'église a témoigné. C'est tout frère Anna. Il faut faire la néga zake. Maman. Hey, Nicolette. Ozonga, boyana. Nazo benga bino na libi boya. Tala. Nalobi hein. Boke wapi? Église mako. Toi kuna retard déjà. Koke na bino église talinga te. Ko bimana ndako pobo ko matikuna. Bosengi nani? Mako. Na ko église. Ah. Pardon. Na moni kitete na bino. Eleki. Nazo ba bino mbale. Ba musu bazar. Makulutu yango dia bakinada depuis kala eyo zaki to bando so okomi ko sala makambo na ndako oyo obangani oyebi deja mabena bino ndia mwana boto banga yo leka na nubu leka boye bo fuka makande ngo telemi wana na nini? Alobi fuka mo simbela nga ba plante. Etikali mukeno kata ngolo lendo wana esila ye. Zela omona lelo na unatisa. Imbécile. Bo nga ba bilamba na bino na bo pesanga.
na bibo pesa nga bilamba. Ozoyoka te? Imbécile. Yaya. Nde naza boye naye koluka le jour wana bana kandi bato babomba ke mena yebaki nangaki ozalaki lokola mpe tokutani boye eza opportunité mpo nga nasolola na yo nayebi ke oyo peut-être ke nakomeka kosolisa yo bosenga na ngai ozalaka ke nzambe nga nasambelaka akota na kati na mpo oyoka ngai oyo ngai nayeli eza kaka suje kaka ke apropos ya bana eleki no atikelaki yo courage nini oyo ekolongola yo na ndako ya ndeko na yo ekomisa banda olobela nga buzoba wana courage olongolenge epai ya na ngai eza courage ya nzambe ya teo maloba nde oyo ameminga epai na mpona ya koteya yo teo maloba li jésus aza mosali ya nzambe mosala nzambe ongalana mosala satana yaya selo comportement na yo comportement na ngai nabomi tata abino bie mama abino comportement oyo ezo affiché comportement nini na bana ndeko na yo nasali bango nini selo ezomonaka ezo affiché comportement malamu
ngai ti omoninga na yanga leki na ye poto swana te na ye nanga pete ke poto discuter te okozwa kaka ta ovanda ki moyo kangai oh ngana koloba tozo discuter pona ni yaya problème nanga eza boye ya mari bana ya leki na yo wana 5 leki na yo tata moko mama moko akufi atikelo bana wana yaya eloko ko solo peut-être parce que baza bana mibali lelo pe bakozwa pe vie bakena bango bakokipe basi na bango na bana na bango yaya bana ya basi mais wana eza richesse na yo ti kelelo pe nzamba kosonga boke bana na babali mibali ya bien ya so comprendre que ba para ya bana na bazati ndo tekeli ba para na bango okelelo ke nzamba kosonga babali bo yonde moto ko bénéficier mais yanga nazo kama isa lisusu bongo te ke komake bana mowe atikeli yo yaya baloka bien ke ndoki ya vie ya mutu ekoza nango mutu te mekoza na mutu ye moko nde ndoki c'est que yo bengi nga na zandoki na bengi ozandoki te po a tozaka biso mibale yo lobi nini ndoki ya vie ya mutu ezaka mutu c'est que yo ye ko benga nga ndoki okangi nga kindoki na ndako na nga moko na bengi ndoki te yaya peut-être kaka ke na comportement ozo afficher na bana mowe nde peut-être ko sala ke obima ndoki yaya bana leki na yo mama bana baza ya leki na nga moko na bongisa na bebisa ya nga moko monika nengo fandi wana telema nazo telema ya marina na lobi telema te mama telema tala yo kangai eza la pemba pe ya suka omone ngozo bima makolo na yemeka kozonga lisusu ko ezongi lisusu eba isa mabe pona yebisa ndeko na yo oyo nyonso tozosala nga na ye ko akomi koyebisa yo yango abinisi yango polele yebisa ki retour nango ezala mabe pona yo na ye nazokende ngai kende nazokende nalobi bima me yeba boye nalobi bima zambala suka eja lisusu makolo na kati ya ndako na baconseil moko ya kopola yo nde okonseye nga nini nalobi tikana mosala misema na ono balo yakana boya na tinda yo namoni meneti mai comme godimi kota ndako na elanga na mai ça va kombola kombola sala kama mais pop kombola nabi kombola moni mayo kaninga na bwaka ngoe Ololobaki, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ngonge umeli nazomona rien, likambo nange umeli ezosimato. Yayo lobaki nakozala moto, nakozala mokila te ese. Yayo lobaki